Pour na YouTube na yo la vidéo ya kolakisa bino ndenge nini okoki ko somba oko application pour somba ndako na yo ya council so fana na council house ndenge nini pe okoki kozwa mortgage so fana na ndako ya council house te nazana nga mortgage advisor te na sala ka pe na banque te na zape mortgage broker te mais na moi mayele o na yebi na aider déjà moi bato mususu donc na ba conseil na moi mayele o nga na yebi vraiment na partager ngo na bandeko na nga ba congolais vraiment to baki 2023 biso nyonso photo koma ba hier donc biso nyonso to koma ba house owner donc photo zala to bana ko rent lisusu te ata ku to rent mais bat ba rent pour na yo donc bat ba ozala ndako na yo mais bat bazo rent pour na yo yo zo kotisa mbongo mais zala te ke biso to bimsa so mbongo to futaka pona donc to rent pour na bat non 2023 eza année ya changement 2023 photo ke liboso 2023 to sama koma minene oyo ba bikolo ba osala biso pe toza capable ya kosala yango. Bonsoir la famille de Kelly Just TV, ça n'est pas ya RE Bukolanda biso na banda kuna bino. Vraiment merci na baboni na biso nzamba pambola bino bokene vraiment les bosso. Poto ki na mulaite vraiment vidéo na sala na sina sala ki déjà live na TikTok. Merci na bande kono surtout oyo bozala ki live na kati ya TikTok. Ya on a bi pourquoi pas na sala pe moi vidéo ya muke vraiment pour na bande ko o bazaka na kati ya YouTube oyo bozina na occasion ya ko s'abonner vraiment na compte na biso ya TikTok te. Vraiment bande ko na to baki 2023 eza année moko oyo photo sala vraiment makama minene ndeko na so bane ko lala 2023 la muka sala vraiment makama malamu ya makama malamu oyo eza ekozala bien pona yo pona bana na yo pona mobali na yo pona libota na yo pona mwasi na vraiment bandeko babi ba congolais to lamuka vraiment bandeko na nga to lamuka to moni ba année ebele leki so total o mona ke bikolo mususu ba osoma banda kuna poto bikolo mususu ba Nigeria ba Ghanéen ba ndibu bazosoma banda kuna poto pourquoi pas biso pe ba congolais to sala yango bango ba l'équipe so nelo rote bandeko nanga yopo oyo ozotala nga vraiment okoki pe ko somba yango soki olobi osomba donc na oloba ka bandako ya mortgage te okosoma ndako no ya okosoma ndako ya mortgage okosoma pe ndako na yo oyo ofandelaka oyo vraiment ozalaka na ndako ya cancel exact avantage na moto oyo azalaka na ndako ya cancel osomba ke biso bato oyo nanu tozala ndako ya cancel te tozozwa ba mortgage bandeko nanga yango bato baki 2023 to fongola miss vraiment biso ba o to ye donc to ye tozoya ko lobela bino to la kisite ke donc to ye bi ko leka bino non bino boye bi mususu pe ko leka biso pe to ye bi mususu ko leka bino donc to za awa kaka pona ko aider pona ko bakisa un place na bomo ya moko na moko donc bino bo bakisa un place pona biso pe to bakisa un place pona bino bandeko nanga vraiment pona bandeko ba ebité nga nazaka sous na Londres te vraiment na koma libanda ya Londres ça fait 8 ans déjà naza libanda ya Londres donc pona kende na kokabola ba vidéo poto kene mulaye vraiment na vidéo moko te eza na bande ko ebele batu na ranga ndenge nini na yaka libanda ya Londres pe bande ko mususu batu na nga pourquoi na koma libanda ya Londres donc eza na ba avantage na désavantage o ezaki esala ngai nazala vraiment na libanda ya Londres pourquoi na sepela nazala libanda ya Londres ki nazala na Londres donc lelo to kolobela mwa makambo susu to kokata vidéo vraiment to kokina mulai makasi te to kokata vidéo to ko salela bino ba vidéo mususu oyo to ko meka ko explain makambo susu mais to sala pe vidéo mususu oyo to meka ko kine na bandako ya ba council ndenge okoki ko soma ndako na yo ya council ndenge nini okoki ko zwa mortgage ndenge nini okoki ko sala makambo ebele po obongisa vie na yo vraiment na Londres po na donc na wumeli na Londres na koli na Londres na wumeli na Londres mais na yo ko move na libanda na Londres ça fait déjà 8 ans pour na ni na oloba ke libanda Londres eza mieux que Londres donc na ko oloba ya liboso na ko oloba condition ya ndako pona nga
libanda ya Londres na olakisa bino ba différent ndako o bomona ke Londres na libanda ya Londres. Donc libanda ya Londres bandako mingi ezalaka detached, semi-detached, terrace house. Donc mais Londres na kati ya Londres omona ke bandako ebele ezalaka terrace, omona ke bani na premier niveau, deuxième, troisième, ti au matière msusu ti na 10e. Mais libanda ya Londres pour mona ndako vraiment o ezaki première, deuxième, troisième, quatrième eza passe. Donc omona ke ozwa ndako na opesa exemple lokola ndako oyo eza libanda ya Londres na ndako oyo eza na kati ya Londres. Donc ndako oyo eza libanda ya Londres eza ndako ya council house. Prix nango eza lokola 400 livres par mois, 3 chambres salon. Donc na 3 chambres salon wana okuta cuisine eza munene, toilette salle de bain eza munene, salon eza munene, ozana msusu dining room, msusu eza dining room eza séparé na cuisine, ozana front garden ya munene, ozana back garden. Donc front garden okoki ko parker car na yo, donc okocha 3-4 car na kati e kota ya munene, na sima nango pe ozana garden ya munene vraiment. So okebi pete ozana storage. Yeah? À part ba garden ozana storage na yo, bache yango 400 livres par mois eza kanso. Donc wana eza première ndako oto mona, wana eza na kati ya libanda ya Londres. Donc tukoloba na Derby, na Leicester, na Birmingham, na Stratford bien côté msusu. Siko toke na deuxième ndako. Na deuxième ndako obozo mona eza na kati ya Londres. Donc eza na kati ya Londres, eza council house, eza 3 chambres salon. Okoki kozala semi-detached, detached, bien kozala terrace. Donc tout le baka terrace, ok? Terrace house eza na kati ya Londres, 3 chambres salon. Prix nango normal eza 800, eza council house. Prix nango normal eza 800 livres. Eza na salon, cuisine, salle de bain, donc dining room, oza na garden te. Oza na front garden te, oza pe na back garden te. Donc garden ya liboso oza na ngote, back garden pe oza na ngote. Omoni, mais eza cher, eza combien? 800 livres. Siko to compare, ndako oyo eza 400 livres ya council house, eza na babiloke ebele na kati, na ndako oyo eza pe ya council house, eza na kati ya Londres. Donc o libanda ya Londres eza na prix ya C, mais tala condition nango ndenge ezali na oyo ezali na kati ya Londres, mais eza donc eza na garden te, mais eza na prix ya likolo. Avantage ya liboso yango wana. Donc avantage ya liboso ngana koloba oyo ngana monaka ke eza bien ya kofanda libanda ya Londres ke na kati ya Londres yango wana. Donc mususu na koloba nini? Lokola ndako oyo eza 400 livres. To qu'est-ce qu'on a bato o basalaka ndako oyo eza 400 livres, mais eza la condition ya bien, eza makamne soto eza bien ozofuta mo ozwaka siko bénéfice te osalaka ozo sala salaire na yo ya mois msu na koloba 1600 na 1600 wana na salaire na yo ya mois ozwi ndako o libanda ya Londres, oza capable ya kofuta ndako na yo moko, oza capable ya kofuta ba bill na yo moko, oza capable ya kosala makamsu. Donc ofuti ba bill, ofuti ndako, otikali pe na mbongo ebele. Mais ndako oyo eza na kati ya Londres eza cher. Tolobaki bénéfice donc oza mutu ya bénéfice ou bien osalaka salaire na yo pe. Donc na lobaka ndako oyo ya libanda ya Londres osalaka salaire na yo eza 1600, ndako ope ya libanda ya Londres 1600, ozwaka salaire na yo 1600, okofuta ofuti 400 livres ya ndako ya yo moko. 400 livres, donc oza na bénéfice te, ofuti 400 livres na yo ya ndako, okofuta council tax, ofuti mai, ofuti courant, ofuti gaz, donc ofuti ba bill nyonso tu. Ndako oyo ya Londres eza 800. Na ndako oyo ya Londres 800, osalaka pe salaire na yo kaka 1600 wana. Na 1600 wana folongola 800 livres, ofuti pona ndako na yo, après okofuta gaz, okofuta council tax, okofuta ba bill, omona ke otikala na mbongo penza ebele te. Mais mutu oyo azana ndako oyo ya libanda Londres akofuta ndako na ye, afuti pe ba bill, atikala na mbongo pe ya bien oyo akoki ko bomba pona saving. Donc avantage ya liboso ya ngwana. Libanda Londres bandako eza moins cher, et ça la peine à condition à bien. Dans le but que bandako ya Londres ils ont ba condition bien te non, ils ont ba condition bien. Mais condition bien on a le blender ni ozana garden, ozana back garden, front garden, ozana makamwebele, donc makamwebele. Mais libanda na kati ya Londres mona ke
ozana garden kutu te mozo futa ndako cher. On comprend? Donc yango wana moto ozozwa 1600 ofuti ndako na yo moko ofuti babil na yo. Donc otikali pe na mambongo pe ya bien ozwaka bénéfice te. Na oyo poza na kati ya Londres o salaka ozwaka bénéfice te mais ofuti ndako ofuti babil omona ke otikala vraiment na mbongo ya ebele te. Donc ya liboso yango wana oyo ngala monaka ke libanda Londres eza bien koleka vraiment Londres. Wana pona batu oyo batu na question pourquoi le baraka libanda Londres eza bien. Donc libanda Londres eza bien pour na futur. En plus éducation ya bana pe mususu na koloba ozokola ozomona ke donc ozotala pe avenir ya bana. Donc yango wana oyo ya liboso na koloba pona ma vidéo ya mulaite na pesi bino différence ya ndaku ya libanda Londres to kene na ba bénéfice. Na bénéfice na koloba pona batu pe oyo ba sala kate ozala ba bénéfice oko se retrouver pe na kati ya libanda ya Londres. Pourquoi? Omona ke amsusu bénéfice ba ofuto londaku msusu ba futa kayo na yebite bata ba bénéfice ba futa bango combien ponga vraiment na zo bénéfice te na yebite so bino ba futa bino combien. Donc na pese exemple ba ko futa yo 1000 na 1000 wana ndaku eza 800. Donc ozui 800 wana ofuteli ndaku omona ke otikala kana 200 ya pamba. On comprend? Na pese exemple pona yebi ba bénéfice ba futa bino te so ba futa bino combien. Donc wana na pese exemple omona ke ba futi yo 1000 olongoli 800 opesi na ndaku otikali kana 200 osali lote. Donc raison yango wana oyo nga na préférer vraiment na zala libanda ya Londres pona batu o botu na ba question Mama Joyce ngolo bara. Donc pona nga na préférer na zo ndaku oyo eza moins cher, eza na front garden, back garden, storage na 400 livres kena zala na ndaku oyo eza 800 livres eza boy. Comprendre? Donc vie oyo eza moins cher que vie oyo na oyo eza na moins cher oyo na koki ko sala nanga na futa ndaku na nga moko na zo save nanga pe mbongo nanga. Mais vie ya oyo atozo sala omona ke ozaka na besoin ya bénéfice yango moni ke ba femme seule basé belé na Londres. Pourquoi? Donc toko kondane bango pété eza ndenge ya ko live na Londres vie eza cher. Ozotala déjà soko ozwaka salaire 2000 au futa ndaku déjà 1000 ou bien au futa ndaku 1200 au futi babilo au futi bani otikala ne lokote. Mais soza libanda lono mona ke ata ozwaka salaire ya 1000 oko se retrouver pour anini ndaku eza moins cher au futa ndaku na yo au futa babil ozala bien. Nazala na Londres donc lingana sepela nazala na ville oyo eza ke nyonso o eza na Londres eza nango awa mais awa nde vie eza moins cher. Donc na libanda Londres vie eza moins cher que Londres. Donc banda eza cher na Londres, libanda Londres eza moins cher. Omona ke bate belé o bazo wuta ba congolais belé ba wuta na Londres ba osoma banda ku libanda Londres. Pourquoi? Londres pour so mandaku eza passe. Na lobite ke eza impossible, eza possible pour bate belé pe ba osoma, mais eza passe pour so mandaku na Londres. Pour anini ko so donc pour mutu aza na council ndaku ya council koki ko somba yeah. Mais eza pe moi passe. Mais bato bazana bandaka ba council te o eza ki alinga ko taka na mortgage pour so mandaku na Londres eza passe. Mais am susu ndako ngo oko donc wana ko tokota wana détail na ba détail mususu o to sala ba vidéo ya ba mortgage wana nde to sala to kota vraiment na mozindo ya wana. Mais eza vraiment poto to kota na vidéo wana te pone oza vidéo mususu Londres eza vie donc vie à Londres eza cher koleka vie à libanda Londres. Mais nyonso o basala na Londres a pezali batika Emax eza na Londres libanda Londres pezali biloko nyonso ba congolais baliaka na Londres awa pe ezali bateka yango pe na ba shop ba congolais pe libanda Londres. Donc eza ka ke libanda Londres vie eza cher eza moins cher na Londres vie eza cher yango batebele bazo préférer bazala libanda ya Londres ke na Londres. Donc pona nga pe na préférer na zo ndako oyo eza moins cher biloko ya bien eza na kati eza na garden front back storage 2023 vraiment to zalaka nde tozaki na 2021 te 2022 te 2020 te to zala vraiment différent to sala makambo ya bien. Donc ezala vraiment esengo to mona pe ba congolais ba osala makambo oyo ba Nigeria ba salaka ba congolais ba osala makambo o mona ki congolais so mindaku. Donc eloko ezo se pesa mo mona ke bana ba 18 ans ba komi ko soma bandaku pop to bandaku ko la ba parents na biso mo ba bandaku ko bisa biso te oko so mandaku na nini te oko so ndaku na poto te ba oboto la yo boy. Mais that's not the case. Donc erozana bana na poto fokanisa pe pona bana ototonga na Kongo eza mabete ozotonga na Kongo eza mabete
mais c'est mieux pour ton place oyo au fandi po ba vina biso kozalaka a bana biso ba vina bango ezala a jamais ba ozana Congo ba ozala a donc c'est mieux kotongela bango pe kolukela bango bandako na bango awa ekozala bien ezape passe po na mutaza na benefit wana to kota pe kaka na ba nini na video oyo ko ya pona ko laksa pona ba mortgage ya on a le baki naza mortgage advisor te mais naza na pona ko aider pona ba question donc pona ko aider kaka to pesa kaka implice na auto yebi bino bo yebi bo aider nganga pe on a yebi na aider bino ya ngwana donc pona nga vraiment na préfère nga nazala li bana Londres po ata na sali na ko se retrouver na ko zala na nini ya ko save na kotika la pena mbongo msusu pe oyo na kosala makambo msusu ke naza na vie oyo ke nazali naza na kati ya Londres mais mwana sala ezate erozo sala pe foko kanisa ebele tozo fana kaka po moni Londres zalo yenge na fana na Londres ya onyo so ko sala na Londres ko sala pe libana na Londres so zamuta lo yenge ko sala no pe lo yenge libana na Londres mais libana na Londres zapo na lo yenge lokola Londres te mais mingi za ka future bande suso mona ya linga mususu mona ya lingano fa na Londres kaka pona lo yenge ya tozokola déjà au bali so boti déjà ba lo yenga ngo ba no continuer na lo yenge ti wapi donc comme na âge moko boye oluka faut settle down dans life na yezala settled o comprendre ba lo yenge ok nango pa moko te ya nanga donc think au fandi vraiment au think au kanisi eloko nengina sala boye ngo zo mona ke ba parents na biso ba kufa ba pauvre ba donc bozo tika bana ba pauvre au kufi otiki mwana pauvre pourquoi olinga ki vi moko ezala lo yenge fona za place moko ezala yenge non ozokola vraiment faut kokanisa o dream donc to dream big basi ya mayele tozana besoin ya basi mayele na communauté na biso baso bazaki batali mwasi babi asala ki pe loko oui to ana besoin ya basi ya bongo to ana besoin ya basi mayele oyo bazo dream vraiment big 2023 oyo ya fongola misu na yo pona yo moko pona bana na yo pona foyer na yo donc yango na nga kina loba batebele batu na nga question why do you like living outside London that's I've told you why I always love to live outside London because the life is cheap, the house is cheap, everything is cheap kama lunga pe ozo sala ezati mwa pe ozo msala pe ya atozo msala ya bi ozo mona kake mbongo ezo kende kaka na ndako mbongo ezo kende kaka na babil mais ozo zwa vraiment mbongo ya ko save te ozo zwa vraiment donc moi au save ezate po nini mbongo ezo kende mingi na ba bill ke na saving o comprendre donc biso to préfère na biso ozo sala nyonso tout lobi pe so okufi bana batika la pe na condition ya bien donc yango wana 2023 ya dream big biso to sito bandi yo pe to wana besoin pe bande ko nyonso pe oyo bolanda ka Kelly Joyce vraiment beau fongwa ma 2023 biso nyonso tout to koma batu vraiment boza na bino batu mais 2023 to koma isusu batu lisusu koleka merci na bino nyonso tout to koyo ko sala ba video na biso mususu na ko aider mandeko ndenge nini to ko sala ba forme ya ba mortgage ndenge nini to ko tsanini ya mortgage ndenge nini to ko luka ndako na yo ndenge nini ko build your credit score po ba kongole bele na ba kombo ekufa na poto ba kombo ekufa ndenge ko build kombo na yo ndenge ekufa olamsa on lisusu po ozwa mortgage oso mandako ndenge ozwa donc to dream ka big 2023 to sala na ebike to sala makambo ebele ba ba sala liboso donc l'équipe biso ne lo côté biso pe to sala pe kaka to komaka ba biso kina no kufite donc kondimeza kaka ke espoir ezaka ngenzamba osala donc yango wala avant nzamba vraiment na komi na suka vraiment nzamba pambola bino abaxela bino ebele ezangi vraiment na bandako na bino bokende liboso so za na question ko bosala te ko mela biso question wana to ko ya ko répondre yo vraiment nzamba pambola bino vraiment okoko mela biso pe na inbox eza problème te na kati ya TikTok na biso to koma Kelly Joyce TV ok osabone pe kuna esala biso vraiment kitoko makasi oza na question komelanga na koya pona ko répondre ba question na bino vraiment to monani à la prochaine bo s'abonner to monana na balasi